Mbote bandeko na ngai ya Facebook nasana senkoza na bino tongo lelo tokolebela lelo likamoteli l'enfant prodige ezali na Luc 15 verset 11 à 32 ezama molai lisolo yango ezaka molai mingi bao baza na tomba kokende kotanga bao bayebi yango te lobaka likambo ya mwana oyo azwaki mosolo nyonso epa papa na ye akei ntango akei asilisaki yango nyonso abebisaki yango akomi kolia na bangulu amonaki akomaki moto ya pasi mpe akosenga azonga epai ya tata na ye babande kobanke papa na ye akoyamba ye te me papa na ye ayambaki ye na esengo. Alors eloko na ngai na bayo ezali nini bana nzambe bao bazalaki epa na yesu bayambaki yesu lelo babungi nzela bazongeli mokili bazongeli makambo mabe kosala mabe. Alors sikoyo omoni mpe ke mabe yango ezopesa yo kimia te ezopesa yo esengo te olingi ozongela yesu ozokanisa kita mosusu yesu akondima te mpo masumu na yo eleki moninga ndeko na ngai masumu ya monene ezalaka te epai ya nzambe nyonso ezali ndenge moko soki olingi ozongela yesu akoyamba yo azalaka toujours wana mpo na biso soki oza na posa kozonga ndeko na kobanga te betaka kikuki akofungolela yo alobi yaka na bikumba na yo nyonso ye akopesa yo kimia. Alors kobanga eloko moko te ndeko na ngai zonge epai ya yesu masiya mpo ye nde apesaka kimia ye nde ajujaka te mokili ejujaka biso satana akopesa bacondition ebele me nzambe apesaka condition tabi kaka motema na yo opesa ye ya kopesa yo kimia. Alors vraiment kozala na susi te nzambe na yo azali pembeni na yo azozela kaka yo nzambe apambola bino tokutani boye lobi.